Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Ce soir, un seul titre au sommaire de cette émission. C'est confirmé. Martin Fayoulou sera lundi à l'ex-casier judiciaire au commissariat de la police judiciaire pour répondre à l'invitation du commissaire posé contre Martin Fayoulou, notamment pour incitation à la haine ethnique, massacre des Balouba, et génocide, crimes et crimes contre l'humanité. Il y a toute une litanie de griefs reprochés ou à charge de Martin Fayoulou Madidi. Et c'est ce lundi, le 6 mai 2019, que Martin Fayoulou devra aller répondre à l'invitation donc du commissaire général de la police judiciaire. Et donc, Fidel Babala, aujourd'hui, a accordé des interviews dans les différentes chaînes de télévision, dans les différents médias locaux comme étrangers, pour signifier que ce jour-là, Martin Fayoulou sera accompagné de 62% de ses électeurs, ceux-là qui l'ont élu comme président de la République, pour aller répondre à cette invitation. Donc voilà l'unique sujet autour duquel nous allons essayer de débattre avec mes deux intervenants. À ma gauche, nous avons Maître Blanchard Mongomba. Il est cadre au sein du Nouvel Élan, parti politique cher à Adolphe Mouzito, qui en est autorité morale, et ce parti est membre de la plateforme politique de l'opposition, la Mouka. Blanchard Mongomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est Pengue, il est président national de l'ADD Congo, ADD Congo, Alliance pour la démocratie et le développement du Congo démocratique, membre au sein de la Mouka, et il est aussi porte-parole et communicateur de cette méga plateforme politique de l'opposition. Prince Pengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ndeko Bijou. Merci pour peut-être que tout au long de cette émission, il y aura un troisième intervenant qui devra se joindre à nous. Il s'agit bien de Maître Nico Maengele. Lui, vous le savez, il est avocat résistant, président du parti politique Congo Normal, l'un des communicateurs de la Mouka. Voilà, le décor est donc planté. Je m'en vais d'abord du côté de la régie. Si nous parlons le même langage avec la technique, je vous propose de suivre cet extrait du message de Martin Fayoulou Madidi prononcé le dimanche dernier dans le cadre de son meeting, juste le jour de son retour. Ensuite, et on se retrouve juste après. Oyo batu bakanisaki ete tokopanzana batie nungu toyoki awa na Kisasa balobi bakozela na Congo mobimba kuna na Bruxelles ebeba na ebebi te tolobi boye tosali yango mais sikoyo tokozala na présidium, plateforme politique avec un présidium qui aura un coordonnateur. Le Kolatwazi Motoba 6 et Kozala tournant. Tosali liste Mokomi Bale Misato Mine Imitano Motoba. Tokobanda Liboso na Moïse Katumbi. Betela Maboko. Yami Balé et Kozala Freddy Matungulu. Merci. Yami Sato et Kozala Igwe Jean-Pierre Bemba. Yami Tano
ekozala Adolphe Muzito Nyamwisi Biasuka ngai na koya nazwi yango ezabo ete yango wana mikolo yo ezali koya bandeko na biso misato Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba na Antipas Moussa Nyamwisi bakonyata mabele ya Congo. Félix ayokisi biso soni. Félix ateki mboka na Kabila ayaka wana Congo pona ko déstabiliser mboka. Est-ce que Tokotika ye? Est-ce que Bolingi Tshisekedi tikala wana? Bolingi Kabila tikala. Voilà, donc c'était juste un extrait. Devra répondre à l'invitation du commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire. Et donc Fidel Babala confirme qu'il ne sera pas seul, mais accompagné de 62% de ses électeurs qui l'ont élu le 30 décembre 2018. Donc Fidel Babala a lobby en tant que coordonnateur provincial à la Moukaville province de Kinshasa. Monsieur Fayulu a été invité lundi à 10h au parquet situé au casier judiciaire et en tant que républicain il va déférer à cette invitation. Mais il ne sera pas seul. Il a été élu par 62,7% des Congolais. Nous invitons par la même occasion les Congolais de Kinshasa à l'accompagner le lundi à 10h au casier judiciaire. Ce cadre de la MOCA invite le procureur général de la République à ouvrir une instruction pour détournement de fonds contre Corneille Nangaa. Selon lui, l'invitation adressée à Fayulu est inopportune. J'aimerais rappeler au procureur général de la République, n'a-t-il pas entendu que M. Nangaa est soupçonné d'avoir fait des détournements énormes comme président de la CNI? Est-ce qu'il y a eu un acte d'instruction à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu un acte d'instruction à l'encontre de membres du bureau? Monsieur Nangaa, cité par les rapports américains, Monsieur Bachengezi et son fils, est-ce qu'il y a eu un acte d'instruction? Deuxièmement, le monsieur qui porte plainte, ne sait-il pas que dans ces pays, il y a eu des morts? Pourquoi ne ferait-il pas une plainte là-dessus? C'est pour cela que je pense que cette plainte est inutile et vexatoire. Fidel Babala en profite pour lancer un appel pathétique à la population congolaise, question de se mobiliser pour répondre tous ensemble à l'invitation de ce lundi. Alors, le communicateur Baza Awa, Maître Nico Maengele, Yebisa Bisso, Moral, Yabino, Bato Yalamuka, Tango Bozwagina Osango Yamakambu ya plein Tuana, Bozana Moral Nini, Nandengeni Nini Boza Sikoyo, Pona Makambu Alendi. Merci beaucoup mon Mboka Bijou pour notre état d'esprit. Il y a des combattants résistants. Il faut qu'on ait d'abord origine et à plainte. Ce qui n'a rien à moi étant moqué, n'a qu'un qui peut vérifier l'information va passer. Mais c'est Jean-Claude Ngoïloufoulabo, c'est un manipulé, c'est un valet du FCC. Bachie Liboso, Renue Salema Kindeko. Tango Bamoniete, moi na Mboka Martin Fayulu. Oh, Bakanisa qui était le Kola à Longwe comme leader de la plateforme électorale pendant 3 mois. Oui, comme une plateforme politique. Bakanisa qui était, c'était une façon de réduire. Parce que Baloba qui barder et la macasse. Mais quand on t'a avec plus de 2 millions de Congolais, réunis Salemi Boutou Boutou,
Balobi, il faut les faire taire. C'est ça les termes qu'ils ont exploités. Il faut les réduire au silence. Réunion Salemaki est allié à FCC. Je vous amènerai toutes les personnes qui avaient participé à cette réunion-là. Monsieur Kabila est un candidat unique. Na parlement. Batali Balobi. Oh. Martin Fayulu Oyo. Ali na kisi. To ali ndenge nini. Comment Batoba Kolandae. Même Titan Obache Moïse Katumbi pour 3 mois. Na tête ya la Mouka. Nde Balobi, il faut qu'on kangaye. Pona, yenda ali commandant du peuple. Yenda ko mobiliser na ba service à monsieur Kabila. Balobi en dehors ya Martin Fayulu, personne ne peut mobiliser. 2 millions, 3 millions. C'est la perte du lendemain. Ndomoni plein toana. Eko bangi sabiso tendeko. Tango basali réunion. Moto basali plainte. O badmisi liboso. Batie na kati ya objet à plainte. Massacre de Baluba. Pona na stratégie na bango. Ya on a vu ça monsieur Félix Akeba. Akokwa na motambo. Na stratégie na bango selon les recoupements d'informations. Tango batie massacre de Baluba. Batie Baluba en gras. N'écriture ya monene. Ils veulent opposer les autres communautés au Baluba. Et l'armée va récupérer le pouvoir pour dire que le col a des zones de Kotinamboka, Baluba, Bako Bundisa, Bangone Kolomosusu, armée a eu pouvoir pour attirer Kimia Namboka, Bato Kabila, Bazonga, Basala coup d'état. C'est ça le complot. C'est pourquoi Bisoto et Bisi Bande Konaso Baluba. Ba manipuler Binoté derrière Martin Fayulu, Jakinda la Moluba, Mike Moukeba ya Moluba et les autres. Professeur Kalele. Professeur Kalele. Siko Bino. Bolingi Bokosa. Ezali fibre. Oyo. Ba service à Kabila va travailler. Et raté avant l'élection. Et raté pendant les élections. Balingi ba 10 ans après les élections. Ndeko, l'air est grave. C'est pourquoi, Nebisi, tous nos frères Baluba, tous à la lundi, tous accompagner Martin Fayulu, tous azali cause de unité nationale, tous l'accent qui était, tous à la Mukongo, Mungala, Muswahili, Beto na Beto. Donc, Ali Maseki, Bako Joukarade et Ali Montage, Balobi, ce qui m'a dit Martin Fayulu a commis la casier judiciaire, Bako Kangae. Na réunion Basalaki. C'est pourquoi, Tolo Ebisi Bango, moi Mboka Martin Fayulu, Akoya, le Kola Mobali, Liboso Amibali, accompagné de 10 millions de Kinois. Bokanga Martin Fayulu, Bokanga Bisoba Kinois. Bokanga Martin Fayulu, Bokanga tous les Congolais na Congo. Bokanga Martin Fayulu, Bokanga diaspora. Parce que diaspora beningai. Bazo benga ba Congolais nyonso ya Congo. Bazala libanda, to accompagner Martin Fayulu. Biso ba Niko Maengele. Ba Maître Blanchard, to ko accompagner président Fayulu comme notre client. Nous allons l'assister d'écho. Puisque c'est le procès du siècle. Martin Fayulu Andimi va condamner, peuple à libérer sur les champs. Martin Fayulu Andimi, Bossam Bissae, peuple à quitter. Il y a Congo, va saisir justice belge, va juge belge, va salir rapport par commission rogatoire internationale, va l'obéiter, va diplôme. Mais Bossam Bissabango, où est le procureur général de la République? Puisque le rapport est là. Bato ya massacre, il y a Bundu dia Congo, il y a Kamwena Sapo. Bali na FCC, où est le procureur? Bato Babomi Chebeya, Armand Tungulu, Boteti, Rossi Chimanga,
Thérèse Kapangala, où est le procureur général de la République? Affaire Panama Papers, Passeport Gate, Charnier de Maluku. Charnier de Maluku, où est le procureur? Et Alima Sekindeko, le monde à l'envers. Cicero Alobaka, au tempora, même pas façon. Il y a que ça, il y a un montage, un dossier, lobby, un montage, un dossier contre les opposants. Même les opposants, je vais citer, bali derrière dossier contre Martin Fayulu. Nous allons vous révéler l'identité de toute personne. Oh, mon était Martin Fayulu au Tchabango Kaka, Motako Kanga Fayulu T, puisqu'il n'y a pas une prison qui va contenir 80 millions de Congolais. Je vais vous révéler les noms des opposants. Balobi, Bangoba Koluka pouvoir. Pouvoir et quoi. Mais nous allons libérer le Congo. Martin Fayulu n'a jamais commis les crimes. Massacre contre nos frères, c'est du montage. Crime contre l'humanité. Il y a une infraction grave. Ça relève la compétence de ces pays. Génocide. Monsieur Jean-Claude Ngoïlou Foulouabo. Merci beaucoup. Toko Samba na yo, monsieur. Puisque cette plainte est fondée, il y a une opportunité. Il y a une insuffisance de preuves. À la fin, tu auras une action conventionnelle pour procès téméraire et vexatoire. Yondoko cité. Naba Roubé, on va passer à la réunion. Na monsieur Kabila. Naba Néhémie. Au cité dans la télévision pour dire que Tinda Kingai. Merci beaucoup. Alors, Prince Penge, mais Bossali moi ba Koluka Bate, c'est vrai, Maître Nicolas Lobi, que Eza Jean-Claude Ngoyouana Lufoulo Bazaneka manipulé, c'est un valet du FCC, mais la plainte, c'est la plainte du FCC. Boluki Bate, Jean-Claude Lufoulo Bongoyouana, Aza Penza Nani, Yemutoyo, Afundi, Mwanamboka Martin Fayulu. Natonjo botondi ndeko. Les Azali patin mususu yewana. Oyo ba utiliser pour être acha mosapina moto. Ndenge maître lobi na yo Kabila akobanga Fayulu akobangisa Kabila na Félix bayokana ki ete Félix azwa tapis rouge azala lokola gérant ya boutique Congo Kabila akozonga na pouvoir lolenge yewana akenda koloba na Addis Abeba na sommet à chef d'état africain ete je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Kaka na même logique wana moni Kabila utei ko yamba ba gouverneur nyoso lundi oye ya akoyamba lisusu ba président ya ba assemblée provinciale nyoso. Kabila akosala makambo na ko bomba mate pona ko laksa ete ngai na kangi Félix na bombu na ngai po ete asalela ngai asala manso po ete ngai na zonga. Tango amoni bozo alengi mais moto oyo to sali coup d'état to yibi maponomi to pesi Félix to kanisa kete asili to kanisa kete peuple akoboya ye akosanza ye to kanisa kete peuple akozala décourager mais pona nini moto ya ko continuer ko mobiliser boy pona nini Fayulu obe na bato ebele boy mais Kabila lobi mais comment Janine Mabunda na tche kuna na parlement pour être à modifier constitution ngaina zonga na pouvoir le lenga na comment na Fayulu boye monta côté mais la projet na ngai ezali Fayulu monta ko mobiliser peuple ezali Fayulu alors esengeli Fayulu akenda boloko ezali stratégie et outil na bureau ya Kabila ba service de renseignement ya Kabila Félix a été victime ya Pamba. Félix a été moto ako sala ako exécuter ba plan au Kabila asali. Yango moni ba bimisi plainte wana. Lulenge mettre alo auti koloba.
balobi ete mokolo ya lendi wana Fayulu akozonga epai na ye te sengeli bakanga ye. Et je vous redis, lundi tokokenda oyo lundi le 6 putulu ekomata makala makotikala esika yo wana komona ke oyo azali mobali alataka pantalon oyo azali mobali me alataka na Egypte biso toyali mibali oyo tolataka pantalon tokolakisa yango lundi. Balobi Fayulu a tenu discours moko boye tribal est né contre la communauté Baluba. Non deko. Biso banso na Congo, Mobutu atikaki biso notion ya unité nationale. Papa Tshisekedi to banda na mboule belé na Fayulu. Jamais to ka discours. Félix to banda na kati ya rassemblement, jamais to mona o mutetela o muluba o mongala. Kaka sikawa bakabele ngwende to beli moyibi et comme yo baba tribaliste. Non. Na ko kotandeko. Tellement na sima ya Fayulu banani bayali. Fayulu azali coordonnateur ya dynamique de l'opposition. Plateforme électorale eux même qui na ekolokola candidat na 2018. Banani balani Fayulu na sima. Professeur Kalele Kabila, Ali Moluba. Coordonnateur adjoint Olandi Fayulu. Secrétaire exécutif ya dynamique de l'opposition. Jean-Félix Senga, Ali Moluba. Moluba. Bon, comment moto alolenge wana secrétaire général n'est à parti Ali Moluba. O alandi na sima na dynamique de l'opposition quoi coordonnateur Ali Moluba. O azali yokola administrateur principal ya dynamique azali Moluba. Bolo banayo o a tenu discours ya mabe contre Baluba. Non deko. Maître, je vous rassure que bandeko na biso Baluba bakoya na piège wana te. J'ai vu aujourd'hui bandeko na biso Baluba balobi prince biso peto okenda pona ko dénoncer manipulation wana ezali ba officine ya Kabila nde babimiselo ko wana pona ko sa politique bakolobaka diviser pour mieux régner. Lelo Congo ezali na plus de 450 détenus, plus de 440 détenus. Botia bango batala na caché de faïence na Baluba et que komakate piège wana Kabila tendre biso moto okoya na ngo réalité. Mais je chute en disant ceci, je suis très fier et rassuré oye que les kanasika na assisté kenda na Tchangu kenda na Moamba na Funa na Lukunga yo ka ba pele ka na intérieur balobi lundi musale réalité peuple ke kitana do pas andilité mutu ke uta ba ko ngo ekota eke bimate tata mokonze kolo o convoqué ye o bengi mutu azui plus de 8 millions de voix. Alors Zela qui ça mo bimba ba accompagner ne fidèle baba la lobby ba maman bi popula ba maman ya Zando ba maman ateka makala ba pêcheur ba tailleur ba chege biso banso to accompagner tata mokonze kolo 8h du matin banzela tout envahir yango pacifiquement parce que biso ça comme de manière pacifique pour accompagner mokonzi ya mboka alobete akokenda poto yoki ane bakabiliste tu balobi Fayulu so akaikuna akotika la kuna bakomema na makala tokotala soki bakomema Fayulu na 10 millions bato bakoya ko accompagner na makala. Alors Kabila na Félix butu o babenga ba chinois batonga ba prison mosusu ba étendre ba prison parce que bato bakangalo lundi ezali le presque Congo mobimba batonga prison ezali na dimension ya Congo pona otia biso niso na kati moto akobanga Kabila na stratégie na yowana diviser pour mieux régner réalité. Fayulu asali kamomoko te ezali pona ko divertir ye ba distraire opinion chaque fois ce qui va monter Fayulu peuple na simana ye bakoya na loka tribalisme tolobaki na Félix démissionner na yo tango to peso yango wana sinon peuple a obligé na démission. Monopoliser parole te maître nayo ki maître Blanchard nayo ki bandeko bazolo baki plan ezaki soki Fayulu ake kuna a kozonga te zabache maboko bakanga ye mais alors que nani na mokanda ya commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire abia ake pona renseignement
est-ce que juridiquement ezaka mutu aye pona renseignement mbala moko batie maboko ekosa mabongo bino bato amibeko ezali procès politique ndeko. Merci mingi ndeko Bijou Nzonzi na pesi pe bandeko balandi oyo bazotala biso na nga oyo mbote pamba te ba congolais de partout bazali kolanda biso na Kisasa libanda ya mboka Angola diaspora ba province nyonso tout bafandi bazoluka koyeba maima zali koleka na mboka na biso mais ndenge maître Nico ayebisaki yo pe ndenge ndeko epengi alobi omoni biso ba communicateur pe le président légitime ya ba congolais tozali serein tozali na kimia tozali na esengo pamba te ndenge ndeko epengi auti koloba to stratégie oyo ezali kouta na kingakati pona koluka ko misele mwana mboka oyo plus de 8 millions de congolais bapesaki maboko po ete akamba ekolo yango biso tolobi na procès oyo plainte oyo ndeko wana akei ko déposer tozomona droit procédure moko ezali wana te ndeko Bijou Nzonzi manso mazali koleka wana ezali politique oyebi objectif ya bato ya FCC pendeko Félix Tshisekedi esika azali azala na kokeba pamba te ndenge tolobaka tango nyonso ezali stratégie pona koluka non seulement mais bazoluka plus biloko oyo ba crime ya grave oyo ndeko wana atie na plainte na ye bazoluka balatisa yango nde na mutu ya ndeko Félix Tshisekedi mais ndenge tolobaka tango nyonso na pillage maimanso makoki kosalama balingi kotia yango na mutu ya ndeko Félix mais biso tolobi bana ya lamuka tozali bato na kimia pe tozali bato ya bwanya na bato ya mayele lokola toyebi tomanioli tomoni manso baye bazali kosala tolobi ete 62% plus de 80 millions de Congolais au votaki mwana mboka Martin Fayulu tokotambola na kimia na limemia tokei kozela mokonzi ya ekolo ayoka maeba bengeli ye pe asilisi tozongi pamba te toyebi ete bango objectif ezali soki akomi bafandisa ye d'abord biso tokokoma na 9h po maniola omoni tango ndenge ndeko nakanisi maître Nico moto alobaki yango tango to annoncer retour ya président légitime bandeko ebele toyebisaki yo awa ete ba metaki en place ba stratégie ba service po ete meeting na biso na accueil wana ezala échec eloko esimba te mais na surprise monene na bango bamoni plus de 2 millions de Congolais babandi na aéroport de l'aéroport baye na meeting de 13h d'abord bato babimaki 10h bakomi na aéroport bafandi bazeli avion ekititi 13h de 13h to longwe aéroport ti na Sainte-Thérèse kino 17h 18h meeting esili tozongi esali somo balobi me mwana mobali oyo tozoluka afanda kimia tika koloba tokotisi nungu tosali bango songi na lamuka me batalisi solo ete bazali ba homme d'état mais lelo yo aye lisusu bato ya modele oyo bazali koyamba ye biso lokola makambo ezali kosimba te na bokambi oyo tolobaki ya 100 jours na ba stratégie tout ozali kosala pona to renverser ndeko Tshisekedi biso moko to récupérer biso FCC moto akoya kobimisa yango na polele yo bayoka somo baya lisusu ko accompagner ete bayoka lisusu discours na ete esengeli to fabriquer plan moko oyo kosala ete to simba ndeko Bijou yebi plainte ya ndeko wana Lufulwabo a déposé yango depuis le mois de février le 18 février 2019 mais esengeli sikoyo tomi tuna motuna eloko nini esali ete ndeko procureur alors que ba plainte ya bandeko oyo ba défend bongo ya FPI bandeko ya FCC bandeko kinkie bakombo nyonso wana tokoki kotanga awa lobi ekotana te azali kolandela procès wana te bandeko ndenge bandeko bauta ekoloba awa bato baye bakunda na maluku ba dossier ezali kili ebele ndeko procureur qui et puis ce qui est grave tango ndeko Kabila azalaki na bokambi atie ndeko mwana mboka Luzolo na moi ya lelo tozelaka ata procédure ba fongola ata information ya pamba
kino na moya lelo esala makate mais to kamwe plainte oyo bakotisaki na février lelo na mois de mai eloko elamusi bango baya ko déposer yango po ete ba enquêter tozali koyeba te yango na mokuse tozali kotalisa bana mboka ete logique ezali basala ete bino baebovotaki mwana mboka Martin Fayulu bozala lisusu tout autour na ete balingi kobengana bino na mayele balobi lokola bino bozali kolakisa fidélité bozali kolakisa ete programme ezana tozongi na maemwa na mboka coordonnateur fidèle babala alobi bino baeboponaki mwana mboka Martin Fayulu tokobima na kimia biso tozali bato ya kimia bana ya lamuka tokotambola pe tokomi to accompagner toyeba mainini babengeli na kati na yango parce que alors maître Nico Maengeli, certains analystes parlent d'une sorte de provocation. Est-ce que bino peut vous a d'avis que ça provocation pour chercher à inciter, créer les désordres au sein de la Mboka? Mwana Mboka, l'air est grave. Je dirais même l'air est gravissime. L'air est à l'action et à la responsabilité commune et citoyenne. Le Congo est en train de partir. Le Congo est au bord de l'implosion. Nous sommes victimes d'un complot. Et Ali Maseki Tendeko. Oebi laboratoire à FCC. Pour appeler ça une information. Oh, et ça les miaou. Sous stratégie na Mango Yali, va pousser à défaut d'arrêter moi dans Mboka Martin, va pousser na exil forcé. Na stratégie na bango. Au moins, ba commis plainte Martin Fayulu et consort. Na consort, Boali na Fumupa, Adolphe Muzito. Il faut pas pousser l'exil forcé. Na consort, Boali na Nico Maengele, Blanchard, Prince Epenge. Na évité ce qui yo ali. Sikoyo, journaliste. Lokola, et ali plainte, conséquent de conseil sérieux. Lokola et ali plainte, fourre-tout. Nde, au mot, tout. Mais si quoi moi Namboka Martin, tant que tu sali réunion, Nico Maengele, je suis le commandant du peuple. Un libérateur ne fuit pas. Nako affronter montage Joana parce que c'est un procès exemplaire. Oebi tango biso toko libérer Mboka. Ndeko bijou kanga data lelo et ko umelate. Au plus tard, le 31 décembre, ce pays sera libéré. Si par magie, par miracle, tu libéré Congo Tenambula, l'année prochaine, est aussi là. Tant que tu libéré Mboka, Nde Martin Fayulu, le col andimi qu'on répondre, tu as un président élu. Quelle humilité, quel respect, na justice à terre mayuya. À l'obi, ngala kopé cet exemple, na kenda. Na la mokiliete et ali lokuta mais lobby tango nga Fayulu na koboto l'imperium testament papa Tshisekedi imperium ndeto kosambisa monsieur Kabila akimate yé pas ko répondre ndenge Martin Fayulu akokende na kimia Kabila pe akokenda na kimia monsieur Félix P tokobengisa ye. Donc c'est un procès exemplaire. C'est une aboya te bakima kalokuta te ba affronta kalokuta. Bientôt nous allons lancer l'opération Kanga Moibi. Motona motako Kanga Moibi na kati ya mboka. Yoebi oya ibaki victoire ya peuple toko kanga e. Oya ibaki ndako ya l'État akokanga. Oya ibaki mbongo ya l'État akokangama. Lokola boluki républica ya bato yo bali normaux ya to mona to sala Congo normal. Martin Fayulu c'est un président normal. Alobi na koki mazuzité parce que c'est M. Kabila qui est derrière. Et bon tango biso to robengi sa Kabila akimate. Yango moni
na stratégie na bango balobi soki bato babimi ebele lobi bakozongisa ye na ndako na nsima okoyoka bakozwa décision akoki kobima na Congo te soki abimi na Congo bakozwa décision azonga te biso totimbeli bino yango toyebisi peuple l'air est grave lamuka ekomi telema tambola lundi c'est une journée mondiale baptisée journée Fayoulou bokoyoka na Belgique na France na États-Unis bato bakobima bakokende partout où OPG ali partout où juge ali nde na bandundu bakokende na cour d'appel à bandundu symbolique procès virtuel bakei batelemi biso tokozela Martin Fayoulou donc ali tout moli bako tout mon la peuple mais la situation est échappé bango parce que schéma na bango et veut échapper même M. Kabila tant que M. Félix schéma na bango pardon et que échapper même M. Félix tant que M. Kabila webi na yebi sako Kabila ay lokola ayatola on dit maraté lelo M. Nako banga loiba ko bengisa ba journaliste ndeko bijou kana kinga kati na biso ko okenda pour pas ça bino ba stratégie ndenge nini bo contraindre biso ba communicateur parce que c'est lui qui gère la République a bengisi ba gouverneur a ebisi ba ndeko j'anticipe bo bloquer Félix à son bongoté tala stratégie c'est-à-dire va appliquer, retenir à la source. Chaque gouverneur a 40% des recettes. À la source. Oh, il y a boya qui a instauré qui rétrocession. Mbongo soit caractère national. Et na Kinshasa, Bakati, Bazongisi, arbitrairement la province. Et si bango boto sa constitution, on a tout ça quitté. Tala monsieur Félix, ndenge bazué na piège. Likolo ya tapis rouge. Ndenge mwana mboka prince alobaka ateki Fayoulou ba humilier alors que peuple azo laver mémoire ya Fayoulou lundi bokomona été Fayoulou ali le vrai président élu et monsieur Félix toki déjà lundi akozana ndeko prince Penge coordonnateur provincial ya Lamuka Kinshasa Fidèle Baba la lobby a invité ba ndeko mususu bazana ba intérieur kuna bango pe baluka ba parquet na niveau ya ba province bakende symbole ya kolakisa ndenge ba bana Kinshasa ba ko accompagner mwana mboka Martin Fayoulou alors pe ça programme ndenge bo tracé pour na lundi pe occasion na yo na minute ozanango au lancer appel à la mobilisation. Merci na ko ya nola na motuna no ya molai était toko mobiliser peu peuple a déjà réveillé de remettre au Koloba. Toshi to la mukaki. Félix cadeau moni a kopesa Kabila le lenga kabelo pouvoir ya ese mutu Fayoulou. Cadeau moni a kopesa Kabila le lenga kabelo pouvoir ya lise moto ya Fayoulou. Osimbie loko basimba kate. Cadeau pesi Kabila nous disons na baiban soba kolanda biso na etandoike na intérieur ya mboka oya na Nord Kivu oya na Sud Kivu oya na Maniema na Katanga na Équateur ba Congo bandundu po ba province ya Kabila association wana na yebi yango te na province orientale na Kasai orientale comme occidentale tolobi ete biso banso to Tambola mokolo ya lundi 8h du matin mosala réalité pour la première fois dans l'histoire du Congo toko démontrer était peuple était awa na intérieur to ali mobiliser ba réunion ko salama pacifiquement que toko tambola pona koloba ndenge bibi lobaka ne touchez pas mes wins
nzamba lobi obo poni na se ngana opona likolo Fayulu to pona ki na se lokola mokonzi Kabila na Félix ce ne peut rien pour contre lui. N'a qu'à faire remarquer un élément important. Mais c'est Nanga a allé sanctionner 2 fois par l'Américain. Il y a Liboso pour la fraude électorale. Il y a mis balai pour gonfler chiffre, il y a ma machine à tricher. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Volés par M. Nanga. Oui, l'escroc du siècle. Mais c'est Bernard Madoff. Nanga Zali Madoff, il y a pas élection. Bernard Madoff fait 100 millions de dollars. Oui, combien de fonctionnaires, combien de professeurs d'université, combien d'enseignants va payer 100 millions de dollars. Nanga a détourné. Les Américains vont sanctionner. Qui vraiment Nanga no makinga ya public qui va résultat le kouta et qui va congolais va marcher. Va congolais va yo qui est babi Félix topé sur réponse. Koya a Fayulu babi mis 2 millions pour la relaxer Félix c'était voici notre manière de marcher de protester contre toi. Olia koyoka. Comment on a été ba to ba se va okenda koyamba Fayulu ezali contre ngai. Ezali pour être ba sepete le lenga ba nommer ngai. Olia démissionné na Malembe. Ye azwinde Fayulu cadeau na ye a kopesa na Kabila. Et nous disons si Nanga n'est pas allé en prison, pour la maïma soit sali, qui mérite d'aller en prison à la place de Nanga? Fayulu. Il se trompe. Tolobi mobilisation de la Ligue générale. Bissonyoso, 7 h du matin. Makolo. Bana tchang bakobima. Bana mwamba bakobima. Toko ya biso banso. Malembe. Maboko pamba kome matelo komokote. Zali pour démontrer dans le monde entier Fayulu azamoto moko alingaka Congo pa alingaka bana Congo. Jamais l'accusation boko yokawana ezali un procès politique. Toko répéter encore ce souhaité Kabila se sent en danger. Asi akangaki Félix se singana makolo pe na maboko. Ako sala mosala pona ye peut-être na maponomeke yakuna plutôt avant maponomeke yakuna éliminer Fayulu pour battre dans boulevard et modifier la constitution en Mboka. Peuple congolais, notre pays est occupé. Projet au Rwanda basaki pour na Congo et que kokisa masikawa. Moto nyoso avotaki Fayulu. Oh nyoso alingi Congo. Oh nyoso ayebi combien Fayulu s'est battu. Basi ba beta masasi pour na Congo. Bakangele ba hotel pour na Congo. Bakosele makamandele na ndele pour na Congo. Ba découragé été. Bakasi procès ya moto ali manipuler ne Fayulu kubanga. Alobete na tata mokonze kolo. Ngamo to longi maponomi. Na ko se présenter devant ba juge. To ko accompagner biso ba kotika nda côté lundi mo sala réalité. Zando eko kangama. Liberté kangama. Marché central eko kangama. Misala réalité. Kela se bana tuna ndako. Ba banque ki sala te. Biso banso toko senga libération ya biso et que ya lundi na tondo botoli. Merci beaucoup. Alors Tosuki na ndeko Blanchard Mongomba message ya suka pour to conclure émission na biso to komi na suka message ya suka liboso ete na pesa ndeko bijunjonji na lingi na manyola moke na bayi ekolo bayi bazali kolanda biso pamba na mwana mboka Martin Fayulu tolobi 7 h tokolamuka tokumbani na ye kino plus tard 8 h tokomi wana epai babengisi na casier judiciaire awa topesa déjà to profiter kopesa itinéraire topé localisation ya casier judiciaire epai ezali bomoni soki to na rond-point Willery ozui Willery okomi na régie des eaux okati singambo Zezali au côté wana côté à Marsavco na simakuna nde esika casier judiciaire donc biso nyonso bana la muka to kokende na kimia kinokuna pona ko assister le président légitime au biso to votaki mena lingina manyola moke awa ndeko bijunjonji ya liboso balobi bazo reprocher mona mboka pona massacre ya ba ndeko na biso bakasain mais na onga na yebi mona mboka Martin Fayulu
kino na moi ya lelo namona ye esika betaka mondoki te namoni ye esika a zala mokonzi ya ba police to ya armée te boni akendeki ko massacrer ba policier to koyeba yango bobelese mokolo wana alobi azali ko inciter bato na haine mais to monaki na meeting ya le 2 février tango aye to kotalisa ba image lolenge azali bato oyo bandeko ya FCC ba infiltraki pona baya kofinga bandeko na biso ya Kasai oyo bazali ba mama na biso pamba te Fumupa oyo azali moko ya ba leader ya coalition la muka mama oyo ya ye tope madame oyo ya ye azali bongo ya Kasai donc bandeko na biso mama na biso azali procès moko ya soni procès ya mawa pe elandisama na coordonnateur ya coalition la muka awa na Kinshasa ndeko Fidel Babala asala même communiqué pour na olakisa que voilà ezali manipulation oyo ba service ya sécurité bato ya FCC bazali koluka kokotisa confusion ko bomisa bana ya mboka biso tokola awa toyebi moluba toyebi mokongo toyebi moswahili te mwana mboka Martin Fayulu ye moko toyebi ekolo na kaka lelo awa ndenge tokei na campagne ezali pona kotalisa solo ete ezali procès ya soni pe ya mawa balobaki bandeko na biso ba député provinciaux ba corrompaki bango ba déposa dossier epai ya procureur kino lelo tozali koze la suite ya dossier wana tozali komona yango te je crois que eloko ezalaki priorité oyo mwana mboka oyo bana mboka bazali kozela bayeba yango wana mais koluka ko humilier mwana mboka Martin Fayulu oyo plus de 8 millions de Congolais babima na se ya mbula bami priva banzala bapongi pona okende ko voter bokanisi ete yango nde ezali kosunga ekolo ezali mawa mingi yango wana bana mboka toko kende elongo na bino boya totala mwana mboka Martin Fayulu lokola ba procès tout ezalaka public toko assister moto akopekisa biso te toyeba mai bazali ko reprocher ce que ezali solo to lokuta pamba te biso na conclusion oyo tosali to comprendre ete ezali nango bobelese bandeko ya FCC ezali nango procès politique oyo balingi ko simbisa touche na bandeko oyo bazali lelo na likolo ya institution. Madame et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis merci de l'avoir suivi. Si Dieu nous prête vie, on se retrouve demain. Ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur pobulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano